pamba te ya solo. Non, le banayo, ils ont makala. Belle-vie a changé écriture. Voire même à ta bango moko bato bana ko makala kala ta bango na écriture belle-vie. Et belé ba oka monter ma passi. Ba oka monter ma kifi en fita. Comment moi na mukie boye. Qui tenge sana moi na moi si. C'est bon, tu peux total bien belle-vie pas ko de papa na so qui tenge sana. Au sentir que film est que non mami. Il y a un beau. Sylvain au Kangaye, à Rosala Boye, Sylvain qui a la procédure à divorce. Pour Belva, c'est Atina qui est un 9e épisode. Elle a dit qu'elle au réfléchir. La nuit porte conseil. Maintenant, ça m'a comme na bango dernièrement, à marquer lesbienne, la bango est au bima wa. Il y a moi c'est Fifina, moi ça va beaucoup comme une Afrique Sud. Ah nani, Mida. Oh beaucoup comme une Afrique Sud. Non, yako là. Bato ça m'a comme na bango est au longa, est au leka wa. Ozomona. Yaka na ba propos à nani nenge oya lobaka na TV que les questions lingaka ye. Nani? Da Costa? Les questions lingaka. Si. Sorti médiatique da Costa, c'est ka wana propos ya mwana ni. Lingaka na nenga bien. Zali to landa to ka les questions bakutana maman déclaré. Mais vu quand nous montrons comment jamais, ali a omingi, o bana mama baba tu nyos. Et là problème te ma linga na yo. Et là ben lo sur la tête to solika matanga, sikoyo le konanga. OK. Eh bandela non, bandela. Mais conteneur les obina. Ça rato lobi mais conteneur oyo. Et vanda ka bien. Conteneur linge kuye na nga kwa sa conteneur. Akota boya gola na Chimili Mbondo. Ganga. Pourquoi ça? Quand ça mon loka immeuble à Sozacom, moi Sozanga pointera likolo, moi ça soit à 50. Mon koloko ali loko ma pajero. Bandi. Mon vent dans la TV pour finir mon truc la Davina. Oui, pas tellement ça Davina apo, pas tellement misi ma bolo coco. Moi c'est le loka botina ba soda. La patrona. Obana makambo kala. Libosa batu nyonso. Libosa ekumani, libosa vesilasi. Ya boko sili zango. Omoni nzambe. Mais sanga na kisu pa ko finga est-ce que obita ngayo ke loko si la uka benga na lekechu. Abenga. Avu ete benga na ye. Akoki choc te. Ata traité Davina Moutaliboma. Et ça c'est nini à répondre Davina. Et yo quand tu répondre Davina. C'est Davina ko. OK, ngaba na lota tona bateske o déjà Davina. Vidéo Davina. Davina la kisi si lauka na sa muninga noté. Nakela ngaliema. Nakela na mort ya ngaliema pona simbela film ya exi pechanga kisi. C'est nga na liboma na miyebe ona zata. Siko siksa zola na film ya exi pechanga tourna ngopete. OK. Siko boy la biso film nini oyo Erika Sala. Asa na film ete. On nga adiembela dakosa mutaleki lelo banda loberiki. Keno luka tantine ba régie. Moi couple serait moi bien. Banda de carré. Ah oza place cité. Si la ouka ba propos à lobby akoso na stade ba ape capable amoni na kokana ye awa sangisi ba bianka na kati ba sangisi ba ye la biso ka facture solo Davina lobby muta lobaka te mama facture à régie des yaka na komboni fona benda bango makolo bako milai kala ti ya ko kiko supporter choc à Davina te ya répondre. Y'a talisi biso ke belle pas milai y'a talisi bango ke dans anniversaire ya Belle-Vie te anniversaire na ngande Davina yango mona traité Davina za pa mamutu politique Davina l'exposition bongo a touché mutoro asila alors que baza niveau moko te batunyos basa na groupe Simba bokangi munoko bota la guerre wana mais bité tu trouves comment par rapport yesu ko ya aya Eric yo ya kakasi comme yo za mobali omoni ke yo za na nguya yo ya kakasi ami yo kelima ndefu ebele na sonité obengi aya batika sous Davina a passé sous sortie médiatique mususu
Ou bien tout remet en quatre na AVC. Ya oyako. Et bon atika bango. Et atika bango, bango faut ba sangana. Omoni Davina sangisi bango, sangisi poto. Asangisi na Kinshasa. Et Davina aposa matata. Si on analyse bien la vidéo totale. Davina apo, bravo. Aposa kilo. Davina apo, en tout cas, au soukisi masila ou kamute masila ou kokete à lobby. Et Davina oza mwana mabe hein. S'abonner na yo, on consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Merci beaucoup tous les fidèles abonnés internautes Jemima Ibele Télévision. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve encore pour ce nouveau numéro et cette très belle vidéo présentée par votre humble serviteur américain Omar, la merveille de la presse congolaise. Vous êtes là à Kinshasa, au Congo, Brazzaville, ainsi que partout dans le monde. Merci à vous tous infiniment de votre patience, surtout la confiance et la fidélité que vous nous accordez. Merci à vous tous de nous choisir à nouveau pour vous informer. Comme vous savez, les travails nous obligent d'aller chercher les informations pour vous informer. Et je suis ravi de savoir que vous commentez au même moment, vous likez, surtout vous partagez, vous vous abonnez massivement sur cette chaîne de Jemima Ibele Télévision. Merci infiniment à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous prête la vie également, qui nous préserve pour la bonne santé. Et pour vous informer aujourd'hui, je suis avec Bianca Zanga, moi en tout cas la famille Libota. En tout cas, une dame très respectueuse, une dame très intelligente. Naïnette au Kaboula, plateau sur la Matali, d'actualité. Bianca Nabiso, bonjour et bienvenue. Famille Libota, voilà, merci beaucoup Américain Goma, vraiment plaisir et on sous plateau mon collélo. Et merci beaucoup d'avoir abonné à Jemima Ibele, les gros bébés de la presse. Aïe, motonacité, Madame Gims, motonatembe, oye, toye. Jemima Ibele a raté vraiment la fille qui dérange. En tout cas, merci à la famille Libota Mobimba. Merci à Emoko Poutine de l'écriture à Bellevue Télévision. Un grand merci. Et à Dongolé Sanzamba Versace. Merci à Odette Lessa, maman à Lesline. Et pourquoi pas Niki Lessa, Mifi Lessa, Motema Papi. Irène Kialuta, Motema Richard. Un grand merci à Karine Izanga, Jocelyne Kialuta. Patricia Branco, agent César Moko, Adage Banza, de Turquie Luanda, Turquie Paris et Païwa Rose Mengaza, le roi célèbre. Merci à Mamita Dina. Merci à la grande H. Et Maman Sakina. Merci à la maman chérie à moi aussi. Maman José Dousadissou. Maman Niba Super. Maman Ningoya. Maman Gina Mabiala. Et Maman Nabiso. Et Win. Merci beaucoup à Maman Aningo Yamputu. Merci à Papa Alain Godard Eliko. Pardon, Papa Godard Eliko. Merci à Papa Alain Guy. Vraiment, donc, américain. Ma question à yo et puis Biyano Yanga. Merci à Pamela Matondo et notre Luzolo papa na Victoria moi na Star Azasta. Merci na Exaucé Mikebi donc ma question à yo et puis Biyano. Vous allez ensemble Bianca Zanga ba santé na boni. Santé peut perdre vraiment na rythme à Congo ya Fati Béton. Nzamba lola so batela donc na Angola Nzambe vraiment toza bien. Angola Nzambe toza bien mais observe que maman santé de déranger est-ce que non maman siko dans le bon sauf que grand frère Nanganda dans l'hôpital. Grand frère dans l'hôpital hein. OK. Nzamba lola vraiment sali grâce à ça na bon moyen ça qui évolution c'est bon. Ah oui, ça va, merci. Voilà, merci beaucoup à tous nos fidèles abonnés internautes de Jemima Ibele Télévision.
On est là avec Bianca Zanga, comme vous le savez toujours, on a dit vraiment, il y a Kitoko, Bianca Zanga, Sango Boni à Belleville Télévision, place sur un couple croisé, déjà il y a chaîne Abisso Belleville TV, 10e épisode déjà, ça évolue comment? Non, couple croisé, donc 10e épisode. Il faut comprendre, hein, au 10e épisode, il y a Belleville Télévision. Place où on comprend que Belleville a un mototé. Nous avons écrit. Babenga nzambe écriture pambate. Babenga atike écriture na défaut ya pambate ya solo. Non loba na yo eza makala. Belleville a changé écriture. Voire même ata bango moko bato babanda ko koma kala ta ba mona écriture Belleville. Et belé baoka mutema pasi. Baoka mutema kifia mfita. Kuma mwana mukie boye. Kitenge sana mwana mwasi. C'est bon, tu peux totalement bien. Belleville pas qu'on est capable de faire kitenge sana. Non lo bana yo. Ata ye moko papa place avant na masoka soki azakana bo moi. To soka kufa. Donc soka za bo moi place avant na azaka fier na Belleville. OK. Pourtant la 10e épisode autant nanu film na biso ndenge zo kene. Modeli Davina Apo, modeli Aba Ada plutôt. Azokos modeli Ada. Principal tonné. Oui, Davina sa principal. OK. Modeli Ada Azokos na Sylvie et Seka. On sentit que film est que na mami. Il y a un beau. Sylvain Okangaye, Arosala Boye, Sylvain qui a la procédure à divorce. Pour Belva, c'est Atina qui est dans le 9e épisode. Elle a dit Kende au réfléchir. La nuit porte conseil. Ozomona. Tala Davina Outina ba déception na ye ya Ada. Aïpa Patrick, tonton Batou. Oh, yebi na eta lisumuté ya lingi Davina apa. Tala Patrick. OK, mamoza na sima. Mamoza na sima. Ozomona. En tout cas, yango décor alobi na Davina bi. Oza hypocrite. Davina a pensé hypocrite. Modèle azo sala Patrick na film oyo. Davina au côté na monde si je savais na Ada. Si bon regretter bon kanga bango. Bon regretter. Dans film aussi la bongo. Non Belleville ke ba calcul na biso za Belleville hein. Belleville compliqué biso na suka fort. Ndenge mona film qui peut que aussi la 45 épisode. Ah t'es meilleur comme ça dans 15e. Dans 15e. On film ça goût. On a rassuré maintenant 20e on va venir biso et puis on a biso monde de gauche. T'es 20e peu mon kako que non peut saison. Ba muyombe gauche na baza ba icône. Bato ba finga papa muyombe gauche ba maïle té. Ba sans vision. Solo hein? Oui. Ndora papa muyombe gauche senga lelo na boudé critique papa muyombe gauche vraiment. Qui vous sent pour tout ça la 4 ans. 4 ans. Il y a attends 5 ans. Attends 5 ans. Si le pesa kaka. Solo. Voilà. Ozomona. Bianca Zanga, on est avec vous en tout cas, l'actualité est tellement belle. Exactement, on va suivre cet élément et puis dans quelques poussières de minutes, on va vous retrouver pour la suite, mais également la continuité de cette très belle émission. En tout cas, vous suivez. Na matata lelo ci lobby na ko swata na stade mobimba na mafinga na halango na roloba na bitumba to umeka na makasi ya beti mais tellement na au-dessus de la mêlée moi ça noko na likolo au sommet na ko kitate na ba raya miki elo ko na otambola nzela mutat boma mo bo loba zo finga zo loba na peso valeur ceux qui ne répondent ceux qui na mutat boma donc on répond au téléphone à mon les tonneaux vides font trop de bruit. Merci roulage. Faut bien nous la cabane ça n'a pas pour la rendre là pour que ça. Moi tout ça nous ça là. Maintenant la grande dame en télé ma foi pour tout ça. De retour sur ce plateau, fidèles amis téléspectateurs internautes, là on vient de suivre la vidéo qui va permettre à ce que nous prenions le temps d'analyser Nagnon Sotoyo. En tout cas, je profite également pour dire un grand merci à Igor Nganga, mon Yuda, mon ami depuis Luanda. Un grand merci à toi, un grand merci aussi à Paris Siapakalingomba depuis Luanda. Un grand merci à JR Ngoma, Ngoma boutique d'habillement. Un grand merci aussi à mon grand frère Jonathan Ngoma. Bianca Zanga, on vient de suivre la vidéo. Otomoni, la star. Maman Sila, là, au Talib Sonyoso. Donc, mon indenge a sali ma déclaration. Évitez ce que ma déclaration, les termes qui conviennent. Apparemment,
Bah, propos, il y a Davina, ils ont commencé dans ma tour et puis maman qui t'a répondre. Si on analyse bien la vidéo totale. Davina a poids, bravo. A posé un kilo. Davina a poids. En tout cas, au soukisi masila ou kamute masila ou kakokete à lobby. Il Davina aux amants à ma paix, hein. Il Davina. Davina aux amants à ma paix, Davina. Mukola lobby. Mukola baby. Abiya ko sona na stade Mobimba. Aulembate. Okay. Davina yaka lisusu. Les années Davina. Yaka na facture. Yaka na facture. Parla ngo baksa. Davina za moi mabe hein. Mukola kokite. Abina ko répondre bino banema mike te. Oso répondre da Davina. Et moi ngo ke na ondeni. Yé pas bengi Davina liboma quelque. Davina za liboma te. Akoki choc te. Ata traité Davina mutaliboma. Et ça c'est nini à répondre Davina. Et yo quand tu répondre Davina. C'est Davina ko. OK, ngaba na nota tona bateske o déjà Davina. Vidéo Davina. Davina la kisi si lauka na sa muninga noté. Solo. OK. Ala kisi si lauka na sa niveau moko na bana na oté. Na niveau mona yo. Na niveau moko na yo. Ya répondre. Yé pe siko atali si batu. Que naza niveau moko na Belvité. Naza niveau moko na Davina. À quoi? Yango mona répondre. OK. Dans un niveau il y a si la Azana niveau ya Belvité. Atali si batu na vidéo na sali. OK. Yango zo mona be kumani ba kondi yenere. Bon batu balobela est-ce que ba comprendre monter mambo moi répondre. Bota, bato obion na lobino que ekumani mwasa mukuse basa mikuse. Président de la République fa pese la ngango a pesa ngai bango. Fona benda bango makolo bako milai. Kala ti ya ko kiko supporter choc à Davina te ya répondre. Ya talisi biso ke bel. Pas milai. Ya talisi bango ke naza adversaire ya Belvité. Adversaire na ngande Davina. Yango mona traité Davina za pa mamutu. D'accord, répondre à Mike Mikete. Alors, on peut me taliboma. Si on répond nani? Ah, Davina za kilo, Davina za moi ma bé, Davina. On met surtout comme facture. Non, bah non, raté. Et puis na likambuke, on met et donc monsieur si bango makasi, de Davina bagna bloquer maman abino. Ah? Davina. Aba? Abi? Il Davina bingo la bloquer si la uka. Il m'a bloqué. On a joué bisous petit rage pas Zuma. Ils ont un monopole. Il y a bloqué si la ouka. Oh bah non ndenge nini. On bloqué si la ouka. Si la ouka m'gana niveau. Et Davina za muta choc hein. Mais rien répondre. Ah au kokate fa yo répondre. Yango to moni biso nyonto. Na la monité. Na la yoki te. Biso tout yoki. Maman ça moi pacifa mamba Davina ka oyo et petit bato moi belé na bato. On Davina dans site. Davina kanya internet un mois. OK mana on ka mbango. À l'acheter un mois. OK Davina matata. Ya. Na moi pe fivette mayamba ye basangana le kechu. Ba yo répondre Davina. Abi Davina yo za na raté ya ko sala télévision matalana. Oh. Muto bango mi balende basangani bongo. Muto azana oraté. Muto azana monopole té. Muto azana oraté. Bango lisusu bakoti bitumbango. Ba ye lisusu. Il Davina po no sabatu boyeko. Affaire Davina lo sangisa wote bela. Le que toi ye lisusu. Vivete pas sangani. Ya sangani. Ah. Davina za kilo niveau ya silate. Boko sangisa bango te. Yo muna yo nani tout ça non. Oh, ozo mona ngo lisusu te bango basangani lisusu. Po ba bakoki te. Osa blog po basangani lisusu. Ah mais wana franchement faut bosangana lisusu. Babose nango na yete. Nani? Nana yesusu te. Nani wana? Nani aye nante. Bango ne tuda si ba ye. Mislo aye. Bango ne tuba yeta bandaki yango. Bosangana su bien. Bango nyonso. Bango nyonso bosangana su bien. Ah Davina za moi mabe hein. OK. Ya muto sana orate. Ngane tina vani nga boye ba sorti médiatique na ba kam na ba to za kam na ba ngwa wati omoni ke ba pesa te la liwa mamnina ba to za makam na bango dernièrement amama ki lesbienne na bango to ko bima wa ya mo se fifina mo se ba buka mi na Afrique Sud nani mida o ba buka mi na Afrique Sud
Non, il y a quoi là? Bon, toi, c'est ma caméra, bango, et toi, longa, et toi, les calekawa. Ozomona, ma caméra, bango, et toi, belé. Ah, même si tu as qui? Tu es maman, elle a lité. Il a lu. Ce qu'on a, non, qui m'a bango. Dada. Il Davina. Oh, ben, les que tu as connu sur ma cambo. Oui, les Kazali. Oh, les que tu. Bavana, tu vas te là. Yé, les que tu as yé. Baza. Ah, Davina. Pamela, Davina kilo, hein? Davina, vivette même là-bas. Ah oui, dans la plateau. Ah non, qui nous t'aime pas si Davina, on peut si choc. Baza belé, hein? Photo sur là quand même, hein? Namoni, ancien, il y a ancien terre, il y a groupe Simba. Eric Litano Azaki, Moko, Bami Intime, il y a Dakosa, coach. Sur ma propos, quand le même sur Davina, comment vous expliquer? Vous dites que Davina, l'exposition Bongo a touché Moutoro assis là, alors que dans niveau Moro était battu, c'est ça dans le groupe Simba. Bokani Mounoko, Bota la guerre wana. Mais tu trouves comment par rapport à ça? Yes, ya. Aya. Eric Yoya Kakasi. Comme Yosa Mobali. Au moment que Yosa Nanguya, Yoya Kakasi. Ami Yokil Mandefo Ebele wana sonité. Obengia. Aya. Yosa Mobali atemba yo finga Davina. Afinga Dakosa leke bana le oti bokile sila. Solo. Afinga Dakosa na soni. Dakosa leke bana le oti bokile ko sila. Mais n'a pas qu'avec famille intime et tout ça, comment va on là-bas? Ami intime te. Awele la coach pour na succès na aura ya Dakosta. Ye bisanga film Eric Asala. O epese makambulelo. So qui sorti médiatique avec na ngote ke asimba kisi pour na film X Pechanga ta zoba mobalio. Succès sur le gars ngwana. Ngai ni za film na ngate. Pamela na dipine ba tourner film na bango. Ba sa makambu na bango. Ngala ke simbe la film dipine kisi seke mutu na ngezo sala ta. Oh. Non, film ya yete. Film ya yete. Ya X Pechanga. Pechanga la na kuna bango. Ngala ke na morgue. Nakela ngaliema. Nakela na morgue ngaliema pona simbe la film ya X Pechanga kisi. Seke ngana liboma na miyebe ona zata. Succès sur la gars. Siko succès sur la film ya X Pechanga tourna ngopete. OK. Siko ba la biso film nino oyo Eric Asala. Asa na film te. On nganda adiembela Dakosa mutaleki lelo banda lobi Eriki. Keno luka tantine ba régie. Moi couple serait moi bien. Banda décaré. Ah aux en place cité. Quand pour mambo Dakosa na kal même Eric alobete coach ceux qui a kabona moi sine Lorian eza pour une discipline sexuelle, c'est-à-dire que kolinga bandeko ya ba comédien tout ça et on de créer divorce na moi sine habité. On est en succès. Pour Dakosa ça même moral na moi sine na ndako. Maman na biso Lorian na ndako. Ye beaucoup te moi c'est ka benanga bien ka benanga na ko sa ta mo interview. Oh. Ouais ko. Ozomona, eza lokuta aza même moral na mobile na eza même moral. Coach aza na ndako na ye, obi ko ba la star eza problème. Obi ke Dakosa na za star hein. Ti muzulo ko Eric a na kiti po finga Dakosa non. Dakosa Eric nani oyo Eric franchement Dakosa star na yo hein. Yo yebanite. Ko ya biso film o Eric Asala. Ya kanti de la ta lobi bongo na SB ba pese combien de tableaux. Aza na l'autre wazote. Atonani. Bon mission légal. Ayeba nini. Mais mission sont les capables yebanité. Azoluke espace. Mais oui pas yebanité. Yo quand ils sont yebana qui vraiment en les cas de mission. Yo ce moment d'accord ça l'émission. Les années pour na bongo. O yebisanga so ta l'émission d'Acosta. Yebisanga so mona d'accord ça va na ta l'émission. OK. Quand ndenga yaka na ba propos nani ndenge oya lobaka na TV que les kichwa lingaka ye. Nani? D'Acosta. Les kichwa lingaka. Si. Sorti médiatique d'accord c'est ka wana propos ya mwana ni lingaka na ndenga bien ba frère tout ça. Ça ça bongo hein. Bon toke na atando yo lobi kaka. Toke na kando yo lobi wana. Atando yo lobi toke na ngombo. Desimbate. Ozomona sikoyo mosa d'Acosta vandi mama bavandi ata mobali na kitoko. Ya taille age. Eric oza zozo keno luka pointira ya lokolo no Eric sapata malongo za lango to ya lango na TV tala chemise au vendre la TV au lango mission papa autant que bien nous très bien ko
tala chemise ozo ofingela dakosa ozo na valeur ya dakosa te bozo na tebe pour traiter dakosa aza ni andumba mais yo moko nanu yo moko Eriki des fois makasi aza aza Eriki a des fois habita Eriki sila mana dakosa leki yo aza na niveau na oteba na le oti mokile ko sila papa kende ko luka ba ninga no ba leketu ba mura kende luka ba rési ba décarré voilà votre kiri pas dakosa na kiri na binoté dakosa za homme marié obinge monsa dakosa ya mo taza mutema aza ma femme forte au moins loko ba Laurel ma loka ba ma biso ba CDJ mampata OK papa biso kofi olomila ya na makamba zisa ya mamoto akanisa loka eninza CDJ na age comme nga bima abinono soka za mwana mobali na nga ya na obokola très bien ya loka Laurel na bilelo makamne to ba oloba na nyatu ba pour la mobali na nga j'accepte mon mari je t'aime beaucoup ye ba nda ko même moral ba ki na makamba nene botaya wati ba voice ye ya gola ina ba voice na yo ki ba voice te mais nzoka ya ngo papa na biso zola te ozomona nzoka eza nango papa zola te papa batavai nene na poto mobala nene botai même moral bayina makambo botai image awa botai image na koketi boyina nzoka même moral mobala nanto ezaka nango yaya botai image asundolela nani mikanda asundolela rite mikanda aza même moral na mwasi na ye ozomona bakuki role na bango eza lokuta na moyibi oui role na bakuki yango wana eza likolo yango omoni mama bango tala réaction batikela ye silauka aza ya poursoa na Martin Mobimba osakane edavino wa mwa mabe alobisi mama mura botikala bino mama lobi mama lobi je pense que ndeka ba oki ngo boye ne balandi ngo bona sir ba tika bango pe batika ko mama lobi mama moko sa guerre na ndenge Davine obitala si lauka afongoli biso misu abi à partir à lelo to boye bana anniversaire ya Belvité ye mouvement confirmé pour le moment anniversaire nanga Davina Apwa a confirmé biso Davina Apwa anniversaire moi na Belvité dis-moi ça, mon belle fille. C'est la belle fille maman. Ko buka na te. Ko buka na te makamo belle fille sala kabana le timo ki le sila sila ko kangote. Et au moins que kumana avanci na ya gola na TV. Avanci ya gola na kiti e kumani. Po bafinga nani? Bafinga nani? Apwa. Davina Apwa. OK. Dans la place Davina mais bango likolo mais la sortie médiatique Davina tika lo finga mututé la sortie médiatique Davina lobi kaka ke bino bato bo finga ka Belvim botika ko finga parce que eza na bato ebele oyo ba dépendrait pas bela et lo konia mabe Davina lobi wana lelo ba fingi Davina tongo pokwa midi nana yete ye mo sila uka ye ekuma na ye sans côté bambolombolo na bango mike banani banyama kofina bango nyatu basangani lelo batela bango nakona kantia loka mutuka lekecho ya te beta na moni lekecho esekisinga lekecho avandi na fiviette baso ekamusinga est-ce que bango na temps lelo mabo bango bako calculer vraiment bako calculer ma vivette ma yamba vanda calculer Davina pour ni komi kitia boy très bien pour la nini na sortie médiatique nini o Davina lobaki mais oui Davina ko sepete mama abina za zoba solo oh bona biloko boye mutu lokwa mukolo lokwa yesila uka ba propos lobi akoso na stade ba ape capable amoni na kokana ye awa sangisi ba bianca na kati ba sangisi ba yela biso ka facture solo Davina lobi mutu alobaka te mama facture en régie des eaux yaka na komboni komba ya kolopango ya nakoloba te boya na facture ndepesaka goût ya na loba te boya na jimpa ya tolingi mutuka pamba te meme na biso jimpa mais ba jimpa na ba sorte bela ba jimpa musu ba moins 1500 faire nango ezalaka te tolingi kechi te tolingi ravi 4 te tolingi jukeni te mère nango te
soka zaki na nga yana ngotanga yo répondre Davina faya pe na chipi okaso wa munene loka immeuble ya Sozacom mwasi ozanga pointira likolo moto zo ta 50 munoko lokola loko mapajero bandi mon vendre la TV pour finga moto lokola Davina oui batelemisa Davina apoa batelemisi mabolo koko mosa loka botina ba soda mon vent na te au fingi Davina apo moi ça là ta pointir 38 yo ça na 52 ta munene lokwa immeuble ya Sozacom lembisa non yo ka souci non yo ka soni lembisa ko ozomona tala Miss Lolo désiré genge désiré ya makambo Désiré ya bolingo Désiré tikicha cha emene ya wapi kala esika mutu akende na suka nanga suki na ya Johnny Chakala sikoyo likolo nango tozwi yagola tomonaka conteneur ya Saratola ezolenga j'aime rose conteneur ezobina Saratola bime conteneur oyo evandaka bien conteneur elingi kweya na elingi kwesa conteneur akota boye yagola na Chimili Mbondo ganga pourquoi ça abenga na bango pour eti yagola benga nani Osakato la benga na yagola poani abenga na Chimili Mbondo poani ngabula bagaro ke banda na ngukala même moral OK osakane abenga na bango poani amba kwesa conteneur na oloba na OK na oyebisa conteneur ezolenga nga tu kwatu conteneur ezobina bana kati mabinisa conteneur boye Saratola la kota ya kofungola boye Chimili Mbondo na nani na yagola ya ja papa na mama kukule ya lembe mwana ngo mama na ya Saratola ya kabo eyu obi ngana mwa suka famille bota na kenda kana na information na source ya lobi problème ukendi abeta Saratola magoda menzoka yende babete magoda pa Chimili Mbondo na conteneur a Saratola ozomona suko oyo na TV ofingi Davina apoa moi so aleki yo tala tendance lo komona na bado fo fa na babo kangi bar mobimba bokangi po ya zo moya kolala pongi quel genre de femme baba 1 heure 2 heures tu ba 3 heures zaka na ba à la place au vendre thé parce que lenda kutontima OK manga futu la quelque part na monga mama ya azane lo côté na oloba na yo munoko pamba bazane lo côté lelo akomi kola na bar batu fo bakanga terrasse na bango po ya kovanda bata bon ta batu ba ka calculer bango te tala mwana Miss Lolo ba sente ye akeboto na mobala mwana ne atuka bino boziki ndokite e mwana Miss Lolo ba sente abota na mobala mwana ne mwana ba sente ye auza susu 4e koko OK ozomona moya na TV va na TV po na kwa finga bato baleki yo c'est quoi ça ozomona merci pour na yembo ko sila uka confirmer biso que anniversaire na ngai po finga sous Belvite anniversaire na nga pour le moment no finga Davina apoa OK Batika sous Davina apoa ça sous sorti médiatique mususu obi tour mer en kata na AVC ya oyako e bonga tika bango e atika bango fo basangana omone Davina sangisi bango sangisi poto asangisi na Kinshasa et Davina aposa matata Jemima Ibele gros bébé de la presse ozomona na famille osangana te Jemima OK famille osangana makasi la famille osangana en tout cas Bianca Zanga c'est pour moi un grand plaisir de t'avoir sur ce très beau plateau mais au moins tout là moi voici sur les questions bien que lelo nyonso ba fo ça na plateau mais au moins barchi pezali tout là tout ka les questions bakutana maman déclaré mais quand nous montrons comment jamais ali na mingi o bana mama baba tu nyonso et là problème te na linga na yo et là ben lo sur la tête to solika matanga sikoyo le konanga OK bandela on va bien maman non les questions merci bien mais quand nous montrons
jamais. Bakutana Alinga matanga. mingi. Obana mama baba tu nyonso. Alinga reto. Alinga na yo. Eza bébé zo sola te beto solika matanga. Oui, Bandela. Bandela. La maman sera moi aussi. Yoka eloko yo. Tinga lo dinga lo ke lo ka suka na to sola te me to soli na matanga. Solika na matanga. Amandela. Ne loko moko tolo bakata nano. Eloko moko tolo bana Belvi kandi obanda makambo kala. Iche sila uka ne kumani bayoka. Mama enga menanga ile kichu. Osali sila uka bo. Voilà, là c'était audio ya Lekechu. Ok, mon est. C'est ça. Lekechu. Belvi kandi. Obana makambo libosa batu nyonso. La patrona. Umela seko. Lekechu. La patrona. Obana makambo kala. Libosa batu nyonso. Libosa ekumani, libosa vesilasi. Ya mboko sili zango. Omoni nzambe. Mais sanga na kisu pa ko finga est-ce que obitanga yo ke loko sila uka bengana Lekechu. Avu ete bengana ye. La patrona. Obana makambo kala. Libosa batu nyonso. Famille bota révolté. Quand la bafinga mona nzambe te oza ba preuve nzambe mtabimisi yango fose uti musika uti mbikudi voso ibari obi ka place la raison attention tiens la patrona obana makambo libosa vie silasi libosa kumani la patrona ato lobisaka ngai te mais olobisinga lelo na matanga na biso ko sala mwa mascara tout ça obi belva sa makambo ba résima na bata ba résimu nani Lekechu na nyoso olandi oyo koloba nini na bato tu ba yaka ofinga maman Belvi na batika na Lekechu kisi ba osoni batika kuna pe misilolo ozomona kuna pe misilolo Belvi la patrona nzambe na ngai Belvi siko bayela ngai pe ya ngai ese ngape ki papa yo bimisela ngai ya ngai Jema ibele yo kumisa te tano le passé non Jema ibele yo kumisa te kanisa non na kumisa te archive romo kanga nakumisa te ok solo na bango kasi bo baba kuti tu baba kutu balanda bobenga Lekechu Lekechu 5000 babe Lekechu décevoir bino boye la patrona obana ma ya changu to shite boye te foto shite le loko yoke loko yo la mama chera moti la patrona amoni mère na matanga eza Belvi te solika na matanga la patrona voilà bien kazanga en tout cas Lekechu c'est ça na bango mot de la fin benga na Lekechu c'est pe bona vidéo mo ya boy biso pe to kumisa vie silasi boya nango po biso mato ko fimba mutu boye te to fimba mutu boye te po to fimba mutu boye te bino pe boya na eloko na biso kanga biso. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga, on va finir avec vous. S'il y a des dédicaces à faire, ça fera énormément important. Vraiment, merci Némo Mukolo Chenoyo, j'ai maïbé les gros bébés de la presse, merci beaucoup na mauvais propre Jean-Paul Kapinga Moté, ma maman aussi. Merci à le roi célèbre Christian Goma,
merci à mon vieux propre Tito da Costa, merci à Jana Banaka Moteba Rodrigue Bangala na Italie, merci et na Johnny Lema Aquarium qui le a Congo 10 fois belle. Un grand merci à Pamela Matondo, merci à Exode Mikebo Azad derrière la caméra pour l'image comme elle c'est grâce à elle. Merci à Dipine, merci à la famille Botamobima. Vraiment, bon anniversaire à bébé et à Prince. Moi, aussi une année, en tout cas, joyeux anniversaire à notre fille. Donc, Nzambalola, Abatele, Apamolaye, bonne guérison à Sami Gahamba, bonne guérison à grand frère Nanga, famille Botamobima. Nous sommes de cœur avec vous. Okay. Donc, ceux qui nous ont bazongité, tu recoutes à la prochaine occasion. Et Nayo Mokope. Américain Goma, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup Bianca Zanga d'avoir honoré notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est pratiquement la fin de cette très belle émission. Merci à vous tous d'avoir été là nombreux en train de nous suivre. Vous étiez là à Kinshasa, au Congo, Brazzaville, ainsi que partout dans le monde. N'hésitez pas à commenter, à liker, surtout abonnez-vous massivement sur cette chaîne de Jemima Ibele Télévision. Merci également à toute ma famille Ngoma qui était en train de suivre cette émission avec un grand plaisir. Merci beaucoup à l'assistance de Dipina, Pams, Nok. Merci aussi à Exode Mikeb derrière la caméra. Merci à Igor Yuda depuis Angola. Merci beaucoup à mon vieux Trifen Mbumba Benzema. Merci aussi à Jonathan Ngoma Gralion. Merci beaucoup à Tatsimben Zalofo Bongeli, un grand frère que j'aime beaucoup. Un grand merci à vous tous, mesdames et messieurs. Nous vous prenons congé surtout. N'oubliez pas de faire des gros câlins à Jemima Ibele elle-même. Au revoir. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.